koinda. Botuninga te, bana poto, site ya sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné, ebele. Kikaka leri nyosho. Kikaka mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatunyaso. Kilongo TV. Bisous, bye. Merci papa. Koloto sengi bobele Saint-Esprit akamba biso Jésus. Tobele li présence na yo permanente kat na o esika nzambe. Na début ya programme au jusqu'à la fin Seigneur. Na betape nyonso zala nzambe. Papa ozwa contrôle ya likambo moko na moko ko se dérouler awa. Papa lo sambo na ngai ezali Saint-Esprit yo le consolateur obondisa mitema na biso ezoki. Saint-Esprit, on peut s'abisso makasi parce qu'on lobby to pambola yo. Qu'on lobby même dans les épreuves, glorifie-moi et tu verras ma gloire. Yo te epuka mana kombo na Yesu. Nzambe molimo moko te ko régner na kati na o isika soki kaka ya Yesu Masia te. Papa o nyon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tobete Yesu maboko. Merci. Suivre les instructions, n'apprends pas, ensemble, programmer les camarades. Vous excusez plutôt pour ce retard, tout ça qui normalement 10 heures prière d'ouverture, on a pour ça là par moi, Aïcha, Naza, petite fille Maman Makanda. Et après prière, on avait prévu la prédication pour une. Et puis après prédication, nous aurons un peu à ça. Après témoignage, je demanderai à tout le monde de venir, de s'approcher pour pouvoir s'enregistrer auprès de moi. Je vous prie de venir enregistrer vos noms. On va accorder la parole au chef de famille, il est là. Et après ça, à 12 heures, nous irons déposer le corps de notre aîné à la mort de au cimetière. Oh, encore paquet. Pardon. Si vous plaît, si quelque chose approchez-vous, ça va. Pas de besoin. Vous pouvez commencer. Enfin, on n'a pas assez de minutes.
aujourd'hui pour intervenir, Tikali Kaka, Nissa Toubasan vie. Il s'agit de tonton Peggy, bon, permettez Coco Michel, et puis maman Zumbade Batikali. Papa Nae Kombo Nae Pouloulou Zimazinga. Maman Nae Kombo Nae Zalaki Souka Elisabeth, Bangonyon Sobé Batikali. Et maman Makanda Botamaki, un certain, je sais pas, c'est pas écrit. Elle est née en 1947 à Kinshasa, mère de 2 enfants, mon cousin à Poto. Il s'agit de maman Esther, et la cadette, et puis l'aînée, Tozanae Awa, maman Patience. Et l'activité naïe toye batiti sonyon sokaza une femme commerçante nana lié nanda kwa ngofte nana lié nanda kwa mama lete. Je m'en souviens encore parmi les slogans naïe avec toujours koloba atana weza pourquoi c'est les ripé et salaka. C'était quelqu'un de formidable, une femme bien. Si elle veut te reprocher en gauche droite, quelqu'un de bien, elle savait vivre avec les gens, elle n'était pas rancunière. Avec Polé comme la Pembe. Est-ce que non, Papisato, non, le solo? Merci beaucoup. Alors, Azaki Bé chrétienne, église de réveil, AEM. Alors, de Monipé, il y a Molimo, sa famille spirituelle ici présente. Nous vous disons également merci. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait pour sa biographie.
kotalisa biso nzela tokoki kolonga bandeko ya libota bakoki kobwaka. Alleluya. Kasi yo linga biso ya mbote tobotama Yesu Masiya. Talondima kufa na ekulusu mpo na biso Jésus de Nazareth. Kotalisanga nzela elonga mokili ekamwa. Alléluia. Rakabasaka baboshi. La Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir. La quatrième verset. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Amen. On a deux textes. Dans le livre de Psaume 90, verset 10. La Bible dit, le jour de nos années s'élève à 70 ans et pour le plus robuste à 90 ans. Amen. Tout le monde a acheté ça dans la biso. Toza tango na tango eza na likambo nango. Amen. Lelo toyebi circonstance nini esangisi yo nanga awa. Eza ya libala te, eza ya esengo te, eza ya fête te, eza ya mawa, eza ya séparation, eza moment ya douleur, eza moment ya questionnement, eza moment ya passe. Amen. Alors, toyoka na matanga côté ya mowei te. Livre ya vie ya maman na biso ekangamaki mukolo oyo ya rondaki l'âme. Et pour les morts, il n'y a plus rien à faire. Et si accueilli, et si liponaye. Souka ya vie ya moto, ezaliwa bayemba. Amen. Alors, toyaka côté ya biso totikali. Et un moment où plutôt faut se poser la question parce que après cette vie, il y a encore une autre vie qui nous attend. Après cette vie, il y a encore une autre vie qui doit commencer au-delà. Alors, moment ya matanga, et un moment ya mowei penzate, et un moment pour la biso totikali. Est-ce que yonanga ce qui lelo tozate torokende wapi? C'est la grande question qu'on doit se poser. Et na psaume Bible zoloba, bon moya mutu na sena moi eza mukuse tellement. Et donc s'est levé na 70 ans pour la biso nyonso, mais le plus robuste va encore maintenant 80 ans. Amen. Alors mutu aza faillible, bien-aimé. Nous sommes faillibles, il faut profiter d'un temps et s'améliorer. Alors, temps et s'améliorer, il faut y avoir gérer en go. Est-ce que vous passez dans moi temps qui est aux anango? Na kokomanzo toto ozopika pona nzambe. Mais côté ya biso totikali awa, est-ce que bon moi na biso eza conforme na parole ya Nzambe? Tosangani lelo, ebele ba ekolela na biso, tozopesa bino matondi tango nyonso. Pema, mayoka bolama na biso. Mais ebele ba ye, po balakisa bilamba. Ebele ba ye, po balinga mibali. Po akadelaki mutu na okoleka na matanga mpona pesa ye. Ça alors? Matanga est un lieu à la rencontre amoureuse. Et oui, mais un jour au Luka conseil. Un jour au la nambe tozo Luka muto eta kote ya lilo banzambe. Parce que toi mutu na sia moyo eza mukuse. Amen. Matanga toyaka kolela mebani susu bayaka pona kosali. Totonga na matne bende. Nous avons demandé de la dimension. Yo yemi mukolo kupande obima. Topima na biloko wana, s'il m'avait commis bolamu, malamu commis mabe, ils ont transformé le bien en mal. Tout le monde a normal.
koyana matanga kotonga kochola kofinga na pamboli nzambe po yo ye na makambo wana te mele nano bana oyo nana sosoli te oza jeune olobi naza nanu jeune naza kitoko naza mayele soki nasimbi français moto akokana na nga aza te soki nabandi anglais kutu awa eza parla langue bato bakoyoka te oui c'est bien mais eza mayele na otende kopusa mikolo na yo eza balicence te eza badoctorat te eza kobanga nzambe lelo tosepela mama na biso ake na plus de 70 ans eza grâce ebongo yo na nga nano omoni te bajeune à âge na nga na yo cloué dans un lit aki obala te aza condamné akómi mpa kobota akómi mpa kosala activité quelconque mais yo oza na makasi mais à quoi livres-tu ton corps? C'est la grande question. Nazolobela bajeune na butu nazalaki awa mai na misu te mpo na kufeli meme nanga ake pema ake na gloire parce que même dans les lits de l'hôpital abando aki na foi moko extrême azo confesser foi donc yo lingo bandolela yenda comment réconforter yo quelle foi j'ai imité ce foi là azokende na gloire azokende azoconfesse kombo ya Christ bongo yo nanga soki toke tozala wapi problème eza ya moto akufi te yo nanga totikali oza jeune butu nyonso mbangi na mbangi emelami awa on dit quoi bangi ouais mbangi na mbangi emelami awa du chanvre eloko sacrifie ton corps pour le Seigneur. Batela nzoto na yo. Kobebisa ngo na bama ya pembe te. Merci Seigneur Jésus. Amen. Ya Yesu tobeteli ye maboko. Papa. Balali. Kufelanga nekulusu. Alléluia. Soko pasi sokoliwa. Na yebi okolongwa na ngaite. Okotika nga soki mokete mosantu je crois ça. Sopa kimaki. La puissance de ton sang, si l'amour de Golgotha me réclame. Tingana zwabo. Alléluia. Soko pasi sokoliwa. Car il est écrit, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. C'est le sang qui est plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Yeah. Okende wapi mosantu Yesu masiasa kinoyote. Tango malade matimu nganga ba condamné Yahweh Yoshua lokola métier par excellence. Alléluia. Libote sangatina yonde tina na biso. Ataba pasi atakozanga nzambe. Atakozanga. Yaya. Nakangami na yo na kotika yote. Natingama na yo mosantu nzambe moko na ndimela Yesu masiasa Nazareth. Otomboli opesi tina. Le Dieu de ma foi, c'est toi Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Mokili babwakaki bamonaki loko ya. Bazobwaka tango yo zotombola mosantu. Na miso ya bato nani akokaki kotala ngai Yesu. Eloko ezanga tina ozokomisa tina. Elokoti opesi tina nzamba bomoi. Alléluia. Yango ngai natomboli bo. Tika totombolo mosantu Yesu masiya Nazareth. Sambo ya matana ikulusu akufa pesa bongo ikotomeka. Oh, le sèvre de Jésus de Nazareth qui la croix me pose à la réussite. Oh, mon pateli abomo inanga. Boya kolala pe kondimba. Alléluia. Atala bengi sécurité bakolala soki ba relever bango te na yo la. Ananda kayona tina zamba mayata. Esika yo lokotanga motema nanga mokote mwe. Alléluia. Ibota basondola tata yo lokotanga. De ma vie c'est toi Jésus, Jésus, Jésus de Nazareth. Nanya zalo kola yo nzambe. Celle de l'unique grand vainqueur de Golgotha c'est toi. Alléluia.
bengani na ndaku ata maladi lati nzoto. Alléluia. Jésus. Alléluia. Ta stérilité lati bacholi batongi Yesu. Alléluia. Tu es là, Jésus de Nazareth. Tu es là. Esther, il est là. Nana kayona tina zamba bomoye. Ulana kenatina. Akamba milene osalelanga nana kokaki kosalango. Il ne déçoit jamais. Eloko ya pamba na misa bato zamba. Même tu m'as moni pamba, nzambo ozotombola moto ba moni pamba. Na komi na tina na sanjola nani. Soki yote. Alléluia. Alléluia. Soki yote nani mosusu nakoki kosanjola kaka yo. Tokokanisa yo na nani? Zamba Nazarete nazimela kaka yo. Zamba momoye nazalelaka yo. Alléluia. 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 Atokomi na suka yaya. Yesu Masiya azali. Azali secours oyo emakaka te na détresse. Azali Yesu Masiya Nazareth azali. Yeka mpiko yaya kokwesa kondima te mwana CFC mwana CODEF. Bana notre Père. Chrétien. Makasi na ngai ezali yo. Aza makasi na yo ntango olembi. Azali yo Yesu Masiya Nazareth azali makasi na yo. Celui le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Alléluia. Nanya koki kosala boye lokola yo nzamba bomoi. Tika histoire de couche. Nanya lokota ka lokola yo papa. Papa ya bitiki ya bofela na baveve. Le père des orphelins, le mari de veuves, le défenseur des veuves. Alléluia. Tika nyonso tata. Message ezokota. Ebongisa mitema. Alléluia. Ebongisa mitema ezoki. N'abandonnez donc votre assurance yaya à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas. Mon CFC, mon CODEF, chrétien, partout à travers le monde. Alléluia. Bana de la Voix TV. C'est toi, yaya. Natango ya pasi yo natakala salo kino na kunda. Eloko esalama te boyo bengaki ye moninga na yo. Kanga mpe lokola moninga Yesu nasalelaka yo. Na mikabi na maboko na yo nzamba bobo. Lokola instrument ya pamba nalingi yosalela ngai. Lokola moumbu Yesu nakiti sala lulengo lingi. Sala lulengo lingi nzamba bomoi. Alléluia. Alléluia. Makasi nangasi yo Yesu. Makasi abayebalimba izakaka yo mokonzi. Elike yo basantu seyo Yesu Masiya. Alléluia. Oh Jésus. 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 Nalingaka yo ya solo yebi yango. Nakabela yo bolinge nanga yebi yango Yesu. Napekisa bolinge nanga na makambo mabe. Nakaba yango epana yo nzamba bomoi. Alléluia. Jésus. Akambolekela mayele nanga tango nakanga kepana yo. Opesa kamia natanga imoko na segite Yesu. Tango na se santa kana zalaka condamné abandonné. Oyaka lokola tata opesi elika emati lisusu. Nanya za lokola yo. Nanya za lokola yo Yesu. Yondo zalinde kona bolingo nanga Masiya. Yesu ndeko na bolingo. Il est demandé à
tout le monde, à tout celui qui a fait un mot d'Asuka. Allez, s'il vous plaît. Na beta isi twaleo okuse pona koyoka asile kango nano okoyeba banjube nango na beta isi twalelanga okuse pona koyoka asile kango nano okoyeba mingai nango nazalaki nanga kaye nayambi lokola mokonzi mobikisi nakomi nouvelle créative. Hey, yeah, les bons potios, naleki kati na mai, naleki kati na moto. Maya me minga ito, monge me minga ito. Ya wasalinga bolamu, ya wasalinga ya Yesu, ya salinga bolamu. Oh oh, Yesu nanga Yesu. Salinga bolamu nalalaki mingi kasi lelo ya salinga bolamu oh ya Yesu nanga okausi piso letangaki na kuse opesinga pongi olongoli besoni opesi kimio yo mokilele mana obakisi esengo na yo koleka obimisi ngai nasali bulu ya kufa ozwi mikuma nanga omemi yango olatisi ngai lambe ebongi nanga osuki wana tobakisi nkembo na yo koleka ekoleka nzambe nanga ya Yesu Je vis au-dessus des inquiétudes, au-dessus des soucis. Je suis libre en Jésus-Christ. Ngana telemi awa oyo nazali logo ya makanda e toyokani na tata oyo aboti makanda ya liboso napesi bino mbote mingi na ndenge ete boti baokipation na bino mingi mpona lelungu ya dimanche mokolo ya losambo bamosusu bakenda na nzambe mosusu bakenda na nzambe te mpona kokoma elongo na biso yango bila bino susu merci mpona koloba na mokuse makanda azalaki femme commerçante oyo te ayebi te makanda aza na niongo na ye amona biso mpa tofandi oyo soko oyo mpo oza na niongo makanda mona biso soko te makanda ndoto na elongo awa ke na likolo kuna oye nsima tokoyamba yo te bongo tolobi lisumu oyo na bino baninga bozali kati na siko kokamela na biso mawa soko nzoto eke twanaka esika ofandi mwa ya mai ebongami wana pote tokokokabola mwa ndamu ozwi malamu ozwi mpe te tonaka obele nzambe mpona matanga ekoloba te makanda oyo akufi 40 jours ezali biso ba 40 jours ezalaka te so 40 jours ezalaki mpona yesu po te aza komona na pali nyonso biso 40 jours eza te omoi te bamisiki ebeti makambo nyonso eleki na malamu yango wana te nakosengaka na libota oyo na ngai libota to bakoko na ngai oyo batiki bana na makanda bana ya nzumba bana ya eleni bana ya mari ote tozala esika moko wana te sango akopesa biso programe oyo tokoputa na bino ote tobosa makambo ya libota oyo eza kotamba malamu te mais avant ça, la ligne de la
Je vais déclarer un mot au nom de tout le monde. C'est notre mémé. Gentil qu'elle était. Un petit mot. Mémé Makanda, tu resteras gravé dans nos cœurs. Et la bonne côté, tu resteras gravé dans nos cœurs. Tu es la personne incroyable qu'on n'a jamais vécue, qu'on n'a jamais connue. Gentille, généreuse, mais là où tu pars, c'est vrai, tout le monde mais toza ba Christo, tozo lela lokwa ba chrétien. Pesa mbote na meme Mateta, okuta na meme Marie, okuta na meme Clotilde, okuta na meme Hélène. Boza bat oyo bo marka Tiffany o. Grâce à vous, vous n'avez pas perdu le sens du mot. Parce que la différence, parce que tu nous enseignais quelque chose. L'indépendance, le seul monde va se réunir dans le travail. Le mot est tout en tête. Nani alienda kwa makanda te. Nani alienda kuna été. Une femme généreuse. Tobosa na yote maman. Ok, de malamu. Adieu, mémé. Merci beaucoup.
Kufelanga ne kulusu. Alléluia. Soko pasi sokoliwa. Na yebi okolongwa na ngaite. Okotika nga soki mokete mosantu, je crois ça. La puissance de ton sang, si l'amour de Golgotha me réclame. Alléluia. Car il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. C'est le sang qui confisque les sangs d'Abel. Le sang de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Yeah. Okende wapi mosantu Yesu Masiya soki na yote. Tango malade matimi nganga ba condamné Yahweh Yosué lokola métier par excellence. Alléluia. Libote sanga tina yonde tina na biso. Ataba pasi atakozanga nzambe. Atakozanga yaya. Nakangami na yo na kotika yote. Natingama na yo mosantu nzambe moko na ndimela Yesu Masiya Nazareth. Otomboli opesi tina. Le Dieu de ma foi, c'est toi Jésus. Alléluia. Tina yakolanda yo na binangai. Oh. Alléluia. Mokili babwakaki bamonaki eloko ya. Bazobwaka ntango yo ozotombola mosantu. Na miso ya bato nani akokaki kotala ngai Yesu. Eloko ezanga ntina ozokomisa ntina. Elokoti opesi tina nzamba bomoi. Alléluia. Yango ngai natomboli yo. Tika totombola mosantu Yesu Masiya Nazareth. Sambo ya matana ikulusu akufa pesa bongo ikotomeka. Oh. Le Sèvre de Jésus de Nazareth qui la croix me pose à la réussite. Oh mon pateli abomoinanga. Oboya kolala pe kondimba. Alléluia. Atala bendi sécurité bakolala soki ba relever bango te me yo lala. Ananda kayona tina zamba mayata. Esika yo lokotanga motema nanga mokote mwe. Alléluia. Ibota basondola katayo. De ma vie, c'est toi, Jésus, Jésus, Jésus de Nazareth. Celle de l'unique grand vainqueur de Golgotha, c'est toi. Ata bengani na ndaku, ata maladie la tinzoto. Alléluia. Jésus. Alléluia, ta stérilité, la dit macholi batongi, Jésus. Alléluia. Tu es là, Jésus de Nazareth. Tu es là. Esther, il est là. Il ne déçoit jamais. Même quand tu m'as dit pamba, il s'est posé au tombeau là, au tombeau là, moto m'a dit pamba. Alléluia. Alléluia. Tukokanisa yo na nani? Alléluia. Soko pasi sokoliwa. Na yebi okolongwa na ngaite. Okotika nga soki mokete mosantu, je crois ça. La puissance de ton sang, si l'amour de Golgotha me réclame. Alléluia. Soko pasi sokoliwa. Car il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront
le sang d'Abel. Le sang de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Yeah. Alléluia. Okende wapi mosantu Yesu Masiasi. Mame babi poto ezela koyinda. Botuninga te bana poto site ya sikeye. Kilongo TV. Kioka Kilongo TV. Boss abonné. Ebele. Kichaka leri nyosho. Kichaka Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV bisous bye.